Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, Bote Nabino, Kimia Nanzambe et Zalanabino. Natondi Samine Sengo, Yakosele Labino, vidéo à Lelo, Wana Nazwami Nakati ya milliers rural moko ya ville province ya Kinshasa, awa na commune ya Nsele, kasi tozali bongo na village oyo ebengami na kombo ya Manenga Gare. Oyo tozana papa na biso, azali moko ya bahabitant ya kati ya village ya Manenga, tokosola na ye na makambo etali développement na kati ya mboka na biso la République du Congo, mais mingi awa na kati ya mboka ya Manenga. Très cher abonné, tozana Manenga na papa na biso, papa kombo na Bitolo. Papa Bitolo, papa Bitolo nani? Bitolo Lowi. Papa Bitolo tozikutani na awa na kati ya village ya Manenga. Ya Manenga. Kasi tongite Bitolo ikosolola na yo. Olobi kombo papa Bitolo, uvutaki wapi, ukomaki na Manenga ndenge nini? Na wuta na Lukunga. Na Lukunga centre. Wuta na koma na Manenga nkaya kolukisa. Ko viba luka kamwe shika moko te. Lokola to komi pe na Lukunga na Manenga awa pona Lukunga kune loke kimisa kibiso. Net na ba ezala kaka na minute nzeleza ya kokufa ba mabulu mituka kokoma parazar ezosoka kaka na bayongo pona Lukunga mituka moye komeza te na konesha nzela. Alors na tango to komi siko na ba âge avancé ba trajet milai mo ato nyakile so sezate otake na za mo likabu mo nini bona nyaka ka trajet Lukunga na ya kozwa ka kamno ana Manenga obe dingi na okoka te âge posa ni. Alors yango to progresser le bosso pour côté transport facile na koko za bus awa ou bien moto na ke na zongi par rapport à Lukunga. Donc yaka na kane net ya kodukisa kaka na mukose. Voilà, merci beaucoup papa. Donc yaki na kati yako lukisa ndenge lobi yango awa na village ya Manenga. Alors koyango ezaki facile on s'intégrer ki ndenge nini outi na Lukunga province ya Congo central na territoire ya Kasangulu na secteur ya Lukunga Mputu et précisément na kati ya village ya Lukunga esiko outaki. Alors c'était facile outi Lukunga ozwa esika ozofutela osombi na Manenga ezaki ndenge nini? Nete na Manenga ona kofutela bon kasi na wuti Lukunga na komi ne komona pe oui na jipenda ko kofutela na bane pe ko sala ba activité mais ba activité ça peut être aller mais lokola mboka ngondenge tozolobela ke bolingo penya solo ezate po eloke pesa ka avantage na mboka ezala na ba commerçant ezala na ba fandi bolingo nano mais loko nano to moni nano a bolingo comme tele ezate. Alors na tango bolingo ezate donc yango tozomona ke mboko ezozonga kaka sima po mboka wana soke balingi yote osala bangoni ebele okoki kosala bamekama ta ndenge ni baentreprise ta ndenge ni ekosima kaka te po bolingo na esika ofani ezate. Alors na kano ezalaki ndenge nini lelo outi na Lukunga centre oyewa na Manenga omonaki bato balingaki yo mwa indifférence na ndenge ozali na kati ya Manenga parce que ozali mpe ovandi kaka pamba te mais ozosala mpe mosala ozoteka biloko. Alors na kano ezalaki ndenge nini kokoma na Manenga bolingo ezalaki to olobi nini mpona kana omoko? Bon nako tango nakomaki namonaki mwa bolingo moke ezalaki mais sima mikolo nazomona lokola bamersani na bango bapaya te basala progression na mboka e progresse baye komona siko neti biso na mboka tokoki mpe kofongola mwa vivre frais awa ou bien tosala mwa mosala moko ya bia mpe esunga mboka mais lokola bamesana na mitema mabe bolingo lokola ezangi bango babana siko kokotela biso bafiti kifiti wana mpe ekomi mpe kobangisa biso mpo bakoki mpe kobomanga na kindoki. Alors yango namoni ke non esika ya lokola mitema ya bato eza kofongama te eza ya mbino eza esika kofana te loba kutu naleka na donc ça c'est comme kipe yo landaka bakontraka via mutu te par rapport ya awa mboka eza nango bien mene bato nde mitema ya bato eza kofongama te.
voilà motema bato eza ya kofungama te kofunga ozali kulutu olobi ki ozali na 75 ans 75 donc ans oza na sagesse déjà kokonte 1 na 75 ezali facilité otomboli yo moto koso alors oyaki yo moko oyaki na mama oyaki ndenge nini ozofanda na nani bon nga vraiment bana bango nyonso presque bazali me mwasi akufa depuis 1997 me bana bakoli namoni bakoko na bankokololo ebele naza na 18 enfants bongo bakokololo donc sans compte kutu na oyo bandali bankokololo bango nyonso baza en vie me mwasi na akufa depuis 1997 mama na bana na nga oyo tobotela na bana tobotela 18 1997 boti na mwasi moko 18 bana na mwasi moko 18 enfants bana nga bana bango nyonso baza 1 2 3 tina 18 vraiment molimo na ye mpe na kimia ye moko abénéficie na bana te vraiment topesi esika molimo na ye ezali pema na kimia alors baactivité nini ozosala ana kati ya manenge ndenge ana manenga nga vraiment bana na botama papa na nga azalaka grand commerçant na série ya oyebaka papa moko na kala bazokobenga nsoki papa nsoki oyo azalaka patron bana kosala na kimbamba kilenda babana kozwa badiama na baswika lolendo papa na biso abana kosala na kompani wana ya bamako ya kozwa diama alors kimvama ya papa na biso sikoyo ewutaka sikoyo na kompani wana ya kozwa diama sikoyo ntango sikoyo bazwiki mvwama sikoyo na kompani wana bamindele sikoyo bandi kosala nani activité wana na ntango bakimaka na bango bazongi na bango kote bawuta sikoyo bapapa na biso na batansoki tulendo wana na bataswika wana sikoyo batikali na kimvwama moto aforma commerce na ntango wana azotanga na mission ya lemfu na 6e primaire papa avec grand magasin na lemfu po azwa profit na compagnie wana ya bamako ebandi kozwa diama nga nazalaka na 12 na ntango wana na ke classe nazoya papa fongoli grand magasin yene moto akimisanga commerce ntango mpe papa akufi na ye nga mpe lokola nazwa desa bayele wana ya kosala commerce ndenge papa abariki kosalela yango mpe baactivité wana nasalaka ti moya lelo nayebi commerce de x à z. Félicitations vraiment ozali na expérience ya malamu na moya lelo pe natekaka biloko nanga mike na ndako voilà balandi fantastique info bomoni boutique ya papa ebitolo yango wana donc azali awa na kati ya manenga na boutique na ye oyo bandeko bazali ya kosomba mpe biloko ama alors tongenge mpe tosolola na yo kaka surtout masolo ya développement ya manenga okomi na manenga outi na lukunga mpona koprotege santé vike nzela ezali malamu te ya kokendaka na bamoto na baconduction ya mabe komaka ntina lukunga centre nzela ezali mabe parce que bamboka kotambola bamboka ebele mpona okoma na lopango na lukunga centre ma alors nalingi tomeka mpe kobeta lisolo ya bilanga c'est vrai yo ozalaki mpe bazalaki mingi bana bomona na yo na commerce mais ndenge nini omonaki bilanga na lukunga mputu ndenge nini omoni mpe na baquartier na village oyo ya manenga ezali un peu milieu eza milieu rural ozomona bilanga ndenge nini ezosalama na lolenge nini bon na lukunga mputu na ntango biso tokomaka na lukunga mputu ezalaka bazamba ya makasi minene depuis 1982 na 82 nga nakomaka na lukunga bazamba ya makasi ezalaka o nzamba akela bana nzamba asala mokili donc banzamba wana kuti nani bakata te mais passé ba 82 tokomi na l'an 2002 l'an 2010 na liboso wana siko bazamba presque nyonso esili mboka ezongi lokola siko désert donc tokomi siko kosala na pasi bazambe eboti bamatiti donc filme nyonso esili alors tomoni ke no mboka eza so na progressation te nga mpe namoni ke no tika na posa danga liboso kota manenga na manenga mpe na ye awa nazomona mpe bazambe eza nango mais eloko moko ezopesa fuite na manenga toza na population ebele na manenga siko bato baza na baconcession na bango bazamba ekola eza nango bato baza na bazamba vraiment tala nzete monene oyo ekoko botisa vraiment manioko mais okokende boye te concession ya bato mpona basalaka bilanga te okokende kosollicite kuna te oconcession batekaka bilanga te okokende boye donc na mokosi zamba mpenza oyo tokoti kosala bilanga awa eza mwa pasi malamu eza na bandeko basomba baterrain misusu baza na pays misusu baza na pays te misusu bazali esika bazali
kasi bakipaka yango te tellement ekoma déjà concession privée na ye yo moto ye osala mwa manioko na kolia ekomeli yo pasi ekomi pasi akolingana ye te loba ye moko adepre na ndenge na ye meme asede yo en tout cas loba kutu kende kosoma pesa mwasi mboka kende kosoma mwa oyo bapompa na sisi oyo ekutaka na bamboka me awa eloko te il y a plus de concessions privées qui ne bazo travailler te bakanya nga bongo normal eza kaka bongo tala bazatala yango wana kuna na ngamo tala toza na posa tokata mwa bilanga na neti na elanga boye ebani déjà tokata me okokende boye eza concession privée concession ya moto tomeka mpe kozwa tokozongela papa mpona masolo ya pêche mais tomoni mpe ndeko yawa tomeka mpe kosolola na ye tomeka mpe kosolola na ndeko bote ndeko boni santé malamu vie kombo nani kombo nanga Zola ndeko prénom bienvenu Zola bolingo eza bongo père yango papa tolela toujours Zola bolingo eza bongo papa toyi na kati ya maninga mpona kaka kotala masolo ya développement na kati ya mboka alors tellement ezali pe village ezali milieu rural je pensais au moins que agriculture elingi dans la priorité koto alors bilanga ezotambola na lolenge nini bon bilanga pena papa nde eza bango awa soki oyoki keno tanto bapesa yo odepanse badepanse na yo ya grave na ndenge na yo odepanse suka nango bokaboli katikati wana nde un temps soki oyo eza ke okangisi mbongo tika na somba mosala osala bamona ndire mbongo pesi ekozala mokie yo kobeneficie ya trop seke na mayele na bango wana ya mingi ete gala mayele moko ya kofrene mboka or ke mboka etongamaka na misala donc sa misala nzala fo ezala makasi donc okokangisa mbongo yango oyo ketika na somba ta koni na ngai ya bilanga ntango na longoli koni na loni bango bongo te mbongo mokie vomende bapesa yo bato basomba baterrain ozotravaille te donc bato basomba baterrain okomona baveritable bato angani baza misusu na bapoto mosusu na bakisasa me baresponsable ana oyo batikaka na bakati ya bangunda mingi pena nde bango nde bamitema mabe donc okomona kutu mokolo zamba oyo asombango akozala nde na bakisasa te bapoto ayebi ne likambo te innocent me bato oyo batiaka ke tanto zwa zamba talelaka mutema mabe na freinage nde kaka na kati ya bato wana voilà soki ezalaki peut-être opesa conseil Zola bolingo eza bongo oza sur le terrain wa mpona yo ekozala condition en fait condition nini esengeli kosala entre bandeko asoba concession na ye privé mais peut-être azotravaille te mpona raison ye moko ayebi mosusu akangi zamba na ye mosusu mpe akoki kosede mais ayebi nano te mais yo olingaki partenariat yango eleka lolenge nini entre moto alingi asala nao bilanga diakatuka nde babengaka yango diakatuka eza mpe na ozala ndenge nini ma yo pesi ide nini makambo bon diakatuka na papa toboyi te eza mpe malamu me bango nde besiko bana nko okosala mpe mosala yango mpe na papa mpo base reconnaître mpe na pasi ya yo moto okembi pana mbula mobimba eza faux donc ya kozela kaka isifi partage kaka nkatikati donc soki osali kaka erreur na yo moto osali ke ozwa ata mwa eloko moko esunga yo tanke seki travaille en hôtel mange en hôtel c'est sûr na comportement na bango bokosuka na leta seke yo salelaka bongo na bubumbaki mwana mosala batie yo na bapasi na banzala ni basunga yo ata lisungi ya repas ou bien ya nini donc mboka mokuse lokola ezangi misala ya kokufa nga moko mpe na mosali depuis nakoma nasali inane bilanga liboso nasala natekango na bapasi mpo ozomona ata ozosala yango mokolo terrain anyokama te yo nde moto onyokama seke soko lobozela panda mbula mobimba na okemba makasi nga no bozwa kaka yango bopesa nga ata mwa mbongo ya part na nga esunga ngai bazwi mpe bapesi yo me yo mbongo le osili bilanga okembeli ekomaki deya na maboko na bango d'autant totimbeli deyaki emiza misala moko eza sans bénéfice ah oui normal na mokuse oza na bwania eda eza kaka bongo eza jeu d'exploitation voilà eza jeu d'exploitation c'est une question à développer na mikolo ekoya na bemission mosusu balandi ya Fantastique Info Télévision tozali awa na kati ya village ya Manenga Gare alors tozosolola tokutani na bapapa na biso na baelenge ya mboka mpona kotalisaka masolo ya développement alors toye na papa na biso awa oyo azali mpe moko aza na kati ya mboka mbote papa mbote boni santé santé ezali malamu voilà biso balandi ya Fantastique Info bazolanda de partout kombo na yo nani kombo na ngai kasi Jino
Alors, tu es dans Manenga ou à côté là, yo moni musala ni sala na kata Manenga. Voilà, na makata manenga wanga na pêcheur. Hmm. Musala mususu na sala déjà te na yebi kaka makambo ya mai ya pêche. Nde namonaki koya kovanda awa po ba pêcheur baza mingi te. Naluka moyen ya koexploiter mai mpona Ozo sala la mai nini ozo sala la pêche na. voilà na pêchaka mingi awa kaka na mai ya njili. La mai njili bambisi baza toujours tilelo. Mbisi ezali ya makasi. Ah bon? Wana ozo sala ba pêche nini kaka artisanal to ozala moi machine mo sala otaka na filet obwaki pêche meka pe ko expliquer. Voilà. Awa nasalaka pêche ya mileke industriel wana eza ya bibende lokola eza surplace eza na kisasa moye na nango mpenza eza te napeshaka bandobo ya balonge na mai ya njili awa ezoka mpe mbisi ya minene ya valeur nabwakaka mpe filet ya trafe mingi nabwakaka filet ya trafe na kati ya mai ya njili awa naza na 3 espèces ya pêche oyo nga nasalaka. Ok, maintenant na 3 types ya pêche osalaka wana nini oyo ezali omonaka ezala epesaka vraiment mbongo ebele mpe mbisi ya kitoko. Nyonso eza rentable. Nyonso eza rentable. Voilà. Mais tout ça na temps ya mbisi. Ok. Tant nini mbisi ezalaka vraiment tant nini mbisi ezwamaka ebele na kati ya mai na mai ya njili awa. Ndenge tokota na février awa na mai na elanga. Toza na demi saison na elanga ya moke tobenga yango elanga moke po soki mai eza inonde mai eza ebele mbisi emonanaka te. Lokola mai ekomi mwa moke ebandi kokita nde esengaka opêcher bien po zwa mbisi. Voilà, merci beaucoup. Alors conseil nini okopesa ministre ya pêche. Voilà. Soit on la vidéo na yo amonaki moko ba pêcheur. Ngai vraiment pêcheur mais on tous pêcheur yo. Nauta na Kinshasa na Kingabwa. Na pêcheur na fleuve. Soki tokomi ba koto yo ezali ke pona kozanga ba instrument ya pêche. Tozalaki na ba association APKN na Kingabwa, CTB, Coopération Technique Belge, adota biso ba biloko ya misala ba nini mais talaka ka biso ba noir eza mwa pasi. Tomonaka ministre ayaka na mingi na kinkole kokabola biloko ya pêche. Kabolaka mais bato bazwaka yango bapesaka biso ba oyo te. Otalaka na magasin kuna bapaka bandobo bafile mais po biso tozwango eza pasi topesaka sikoyo na force personnelle ya yo moko. Siko lobi na ni conseil ni opesa. Conseil ningi koloba boye batala pe biso koto na manenga. Voilà, batala biso pe koto yo na manenga. Alors papa liloba siko lobi nini pona licence de biso sali na mboka na bino lelo pona bandeko bakotala yo bato ya politique bato ya sociale bato ya ndenge nyonso lobi na bango nini. Bon, mpona bango vraiment liboso napesa bango nano mbote me na biso ana manenga mboka bato nzaa makela mboka ngo kitoko malamu mboka eza kitoko malamu mais soki tozonyoka mpona tozangi misala bato basomba zama na bango balingi koteka bilanga te alors fallait bango moko basala bon biso tozonyoka ma donc tala kaka donc moi vraiment tosala autrement dire zana ngote donc tobipesa kaka na nzambe donc tozo na moko tozo vivre na nguya nzambe wanga ya 1000 francs ana manenga donc mwana moke ya 12 akotonda te alors donc fufu sakome komi 1000 francs ezalaki na 500 francs c'est comme 1000 francs donc besoin mi satu mine donc pasi kaka na bon ye l'état lokola ye aza nzambe ya se ameka nanu ko résoudre na place wana soki likana sini bele bongo sini na konde ko bongo sila biso pour que tozala na mwa pe ponzala pe bon makamutu soki moto azolia malamu te okomona pe akomi kokonda makanite komi bele moto akufi yango ana senyi kaka na ye mbuta muntu kona na Kinshasa ameka pe kokarisila biso pour que peuple azala malamu pour l'homme doit manger pour vivre. Merci beaucoup, merci de Fantastique Info. Première fois à la biso en direct il y a télévision na yo, la télévision na YouTube, la sur la plateforme nyonso. Les ala qui bon votre humble serviteur na kombo ya Lucien Bokite. Oyo la celle qui bino descente awa 36 km na route nationale ya quartier 1 Kokomati awa na kata village Manenga kosolo na bandeko na ba papa oyo bazali na kata village Manenga pona kotala opportunité ya développement awa na kata Manenga tomoni même ata BTA centaine ya communication ezali mais kasi esalaka te
Donc tomeka ko investir mpona mboka na biso etombwama tokutani mbala ya nsima nzambe apambola biso tolobi bai.